Déjà que ça là, koloba message wa koloba wana ke nakola ki sa frère Mike Kalambai. Ngana ko diminuer yo. Ngana ko la ki so ko sambela ya solo te. Na ko la ki sa yo frère Mike Kalambai ke oza sérieux te obima bima na bandeko na nga ya basi. Obima na ba cousin na nga na États-Unis. Tomoni ba photo ebimi. Oh Mike Kalambai abeta na zema 5 mois pour opostaka vidéo ya Mike Kalambai azobi na danse ya Kofi na mwana na bino di boso. Soki toke ko toi frère Mike Kalambai banda makambo e banda. Mike Kalambai alobaka te. Mike Kalambai aloba jamais alobaka te. Ezala kaka Peniel. Bonjour chers internautes, merci de la confiance et de la fidélité au P. Sarabiso à travers le monde. Merci de tout. Bonjour Tarabiso na Shelvi Télévision et pas à mon boss chez La Vita, je reconfirme avec Fox, Moté Maya Soleil Mavambo. Bonne année Nabino. Donc 2020, année à prospérité, sagesse. Banomi année où les années moro y a ba bénédiction et belé nabato tout botal Arabiso à travers le monde. Mes condoléances nabato bazo perdre. Tout va perdre bandeko na bango. Bonne fête nabato bazo fêter et joyeux anniversaire pe na bandeko bazo fêter anniversaire na bango lelo. Merci beaucoup na Paul Ventour et Mafoui là je reconfirme avec Fox. Merci encore une fois na comité Clay na Amsterdam place aux autres na pesio bambote belé. Merci beaucoup na mon général Gabi Katumbai ya Claudine Katumbai balobi Lingwala Bolingo Bundes association Lingwala Bolingo Bundes mon général Gabi Katumbai ya maman Claudine Katumbai, merci pour tout et merci beaucoup na Blaise Nseka les Bogards de Stuttgart Maïsa de Breda Moutudi moi Moutudi Ker. Merci beaucoup na comité Clay na Amsterdam balobi y a pas de quoi. Et merci beaucoup na batuto bolingara biso lelo to ina sujet ya Mike Kalambai na Peniel to eto megana ko solo là parce que trop c'est trop na sujet ya Mike Kalambai na Peniel et o biso to ebi ba marié so ba na problème mingi ba gérango na kati ya ndako mingi ba gérango to pa ba parrain et puis bobongisi o bo memela biso na réseaux sociaux yo trop c'est trop. Et déjà surtout que na sujet bien na bi ke batu belé ba komi trop na ba Facebook Peniel tika biso eza ba distraction tozole la pululu ba msuba komi Peniel eloko nini si la raté tozongi koto Yvette Kalombo komi a pomoni Mike Kalambai a komi na Dallas yango obimise loko yo ba msuba lobi wana eza nzoto a Peniel te soki ezaki nzoto a Peniel falala kisa biso ata mo elongi ba msuba lobi Peniel ezalaka nini Mike Kalambai esi aboya yo oko otika Mike Kalambai kimia te pona nini ba msuba lobi Peniel je suis Peniel violence faite à la femme bazo boya ba msuba bi mais pasteur Mike Kalambai pour comme évangéliste o évangéliste ndenge nini ko beta mwana makofi boy ko beta moi si ba sentir moi so aboteli obana et puis ba msuba lobi ye monenga komi azaki na nzema 5 mois tant Mike Kalambai azobeta ye batu msuba lobi mais elo on ezanga ko lekisa biso elongi okangata photo ya te elongi no muke poto mona ke zapena yo po ngazini kumbi papa veri niveau na moni linzoto wana Peniel la munene bongo te na sima. Bref analyse na biso lelo to sala yango biso na bino to megana ko tala makambo yo déjà libala ezalaka 2 personnes soki bokutani quelque part na mwasi na mobali nde tokoya na misu ya ba parents toke na église na l'état libala salami mais oto yebi tozalaka na temps moko ya fiançailles toyebi ke temps ya fiançailles eza temps oyo bazotikela biso to yeba na bien bizela biso ezalaka ndenge nini et na temps ya fiançailles nde toyeba ke frère Mike alana azalaka bizaleli maman na biso Peniel azalaka na bizaleli oyo et kotala o nyonso ezoleka na réseaux sociaux
to banana n'est pas à Peniel là. Déjà la Bible dit une femme sage bâtit sa maison. Moi ça m'a linda tongara ndako. Et analyse to salonga pour na Peniel te to salonga pour na basi nyonso ya mabala. Et kota la Peniel ko bala mosali na nzambe c'est pas facile. Soki otamboli na mabala nyonso oyo ya basali na nzambe omona ke ba problème ezali. Na biso ba chrétien to yebi soki oza na problème na libala ko bimisa na libanda te. Tala na nzambe senga na nzambe bondela yeba na kosala nini. To yebi te mama Peniel eza 21e siècle yango kaka ndezo sala ke oyo nyonso wana ebima na réseaux sociaux. To yebi te. Déjà ko sala koloba ba message wa koloba wana ke nakola ki sa frère Mike Kalambai ngana ko diminuer yo ngana ko la ki so ko sambela ya solo te nakola ki sa yo frère Mike Kalambai ke oza sérieux te obima bima na bandeko na nga ya basi obima na ba cousin na nga na États-Unis oza sérieux te déjà koloba na mosali ya nzambe bongo oyo biso ngana zo beta ke chrétien oyo biso to yebi mosala nzambe fo kotika eka nzambe a juger et ko bimisa ba propos ya ndenge wana na téléphone ba propos ya ndenge wana na réseaux sociaux oyo mututu aza kotala c'est pas digne et ko bosana te ke Mike Kalambai a honora yo apesa mbongo na famille alatisa yo alliance bozana divorce o batutu ba yebi bozala lisusu te o batutu ba yebi et lelo toza surpris tomoni ba photo ebimi o Mike Kalambai abeta na zema 5 mois po opostaka vidéo ya Mike Kalambai azobi na danse ya Kofi na mwana na bino liboso wana ndengo komi. Et lokolo posta ki vidéo ya Mike Kalambai azobina dansi ya Fally Ipupa na mwana na bino liboso ya mobali Mike a sepelé na ngote ne Mike a frappé yo ndenge bat bazomona bongo na ba photo mais kota la photo ya Peniel o bison so ebi Peniel so tali ba photo ya Peniel ye moko na bi ketitika dima ako yede bison ba photo ya Peniel ye moko na wa pesa mu Kongo kota la mu Kongo oyo na mu Kongo ya Peniel ils ont concordé vraiment ti ils ont concordé vraiment ti parce que kota la photo oyo titika dimazong c'est la biso photo oyo kota la photo ya Peniel oyo nenga lobi Mike Kalambai tango azobeta ya zaki na zema 5 mois to yebite o mutu moka komia lobi Mike Kalambai Peniel ozo sala ba ke nzamba ko juger un jour parce que Mike Kalambai aza mosel na nzambe et le lotango zo bimisa ba photo que Mike Kalambai abeta yo zala na zemi ya 5 mois nandimite ba mibali mususu ba oya quelque part ozo bebi sa réputation non ya yo moko bo atabo boya na Mike Kalambai pour la vie bo boya no inaye soki toke ko toi frère Mike Kalambai banda makambo e banda Mike Kalambai alobaka te Mike Kalambai aloba jamais alobaka te ezala kaka Peniel akoma na Instagram mabe asala life mabe okende boye mabe toujours Peniel soki vraiment Mike Kalambai asala yo mabe to asala yo mabe Peniel gardez silence nzamba bundela yo parce que nzamba za registre mais tant yo moko Peniel oya na photo Mike Kalambai et lelo tala réseaux sociaux ba komo sakana mobali wa honoraka yo ba msuba chaye boxer ba msuba bon azapina Mike Tyson ya solo parce que kombo ilandaka et koto msuba komi ko insulter Mike Kalambai
que Mike oza chien, Mike oza soki nani. Muta komi ko finga mosali na nzambe na ndenge na ye po na yo Peniel. Et soki tozongi koto ya pasteur Mike Kalambai. Biso toyebi mosali na nzambe soka linga bala mwasi akotaka ba prière. Po nzamba ko sarate. Mosali na nzambe nyonso soka linga bala mwasi akotaka ba prière. Que nzambe lakisanga mwasi oyo ya nga vraiment ya vu. Est-ce que c'est vrai Mike Kalambai évangéliste akotaka ba prière pour na Peniel? Si réellement akotaka ba prière pour na Peniel, nzamba lakisaka mwasi na Peniel. Nde Peniel au salama mbote. Topé sa frère Moïse, pasteur Moïse, la réserve de l'Éternel, raison. Tiabo ya nego bala. Topé sa raison. Parce que kotala mwasi ya mosali na nzambe. Ba fote ute go bima awawa. Na ba Davido ba coupa mikie. Togo jugé parce que les monsieur zaki vina ya kala. Et tant peut-être nzamba changera pe mutu. Mais je ne pense pas que nzamba changera Peniel. Pour ceux qui nzamba changera Peniel, na o nyonso. Bazana ba problème na mobali na e. Ceux qui frère Mike Kalambai asala ma be makasi. Nda o réagir boete. Sora zaki vraiment mutu yo abanga nzambe. Nda zo réagir boete. Mobala lobarati. Mobala garda silence. Non, dans mon émission, mon frère Mike Kalambai les kazolo bela sir Peniel. Ezalaka Peniel. 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 To éviter ezaranini. Ce qui peut-être aux en a posé mobala zongela yo. Luka ba méthode musus o ezay sous plus grave. Ou éviter aux autres qui ça frère Mike Kalambai tina niveau nini pour na minute oyo inazo ebisa bino na ebi motema ya frère Mike Kalambai teme azaya kozoka ba auto bimisa so photo mon tout à l'heure awawa et réseaux sociaux on peut comment nango le roi na ba ndoki ba kota na kati ya réseaux sociaux mutu mo bo asali asali montage ya photo atie frère Mike Kalambai na ba kadi mabenga na ba gamba boxer hein na coupé tina niveau oyo. Et na bandeko bazolo bake Mike Kalambai oza mabe na bandeko bazolo bake Peniel aza mabe totika nzamba juger bango mais na analyse to sala toza ni pour ni contre et le rezo kamusabi so reza photo oyo yuti go bima oyo eza photo tangu Peniel azaki na 5 mois nenge mo lobby. Mais quand la photo oyo, le boko wana so botali le boko wana bien, botana le boko a Peniel sera la ti singlé. Bon comprendre que binomo bon comprendre bon juger si réellement Peniel a Peniel là. Déjà Peniel a annoncé à biso na ba message na Instagram alobaka na ko lakisa bino na ko lakisa frère Mike Kalambai na ko diminuer. Donc c'est que Peniel a osala nyonso oyo kaka po akitisa valeur ya Mike Kalambai, réputation ya Mike Kalambai et beba to pourquoi po boza déjà na bana quel que soit problème. Et puis to yoka pe ba lutumba ba yemba bolingo senga pe moi mbata moi nini mais film o Peniel azui si réellement zaye pour ngana dans moi ba doute. Nga azana mwa ba doute et muto ya bali mwasi na ya robeta mwasi neti na niveau haute pour niveau ba sentir wana non. Et puis Peniel fait l'acception et l'omina yo pour vraiment ton ndima que oui c'est Peniel pour réseaux sociaux ba ko sa ngote TVA radio te to uter au mona mambo héritier watana be uter ko lekawa. Tout le monde a hérité. Bah confirmer oui c'est hérité. Parce que yo peut soga à mon Congo et puis mon Congo on paye à mon nene le beau on paye à mon nene. Est-ce que tozo e baté est-ce que ça réel mais ça yo. Tout ça yoté. Mais frère Mike Kalambai sozo talanga bi ko talanga évangéliste réagir. Et
expliquer na au peuple de Dieu na bato balanda surtout ba fanatique na yo po na otomona ndeko na ngamo kazaka na Londres a combien na bino basal na nzambe vraiment bobeta basi boy biso ye mosel na nzambe so na problème na moi sina kim na chambre oh tata tala moi so tindela ngai na komi go suka na sala nini tata peut-être nzamba opesa méthode na ndoto oh ya ko frapper moi si boye pour nga na confirmer que les frères Mike Kalamba inda beti moi si bongo pour tala kaka photo wana o mona photo oyo et à moi tantôt plus tôt chez la Vita Leader il y a Blaise Nseka les Bogards de Strotougar est-ce que yo po beta ka maman trésor boy il y a Blaise Nseka beta déjà maman trésor boy ba film oyo vraiment na habité Titiga Dima a balancer les biso sous ba photo parce que c'est triste biso on déjà que violence faite à la femme à bazoter les la République démocratique du Congo mais so moni pe kulu na kati mama awa ba olakisaka na molière l'équipe ga bongo legi na opeka bongo ba olandela te o mona na kwemo yanke mo gazo tout à moi signer ma kofi et le gana ga bongo et makambo ndenge zo kendele déjà na ndenge na nga so za na problème na moi si azonga mémoire na réseaux sociaux moi si mabe moi si déjà oh moi ça ebi nzambe abanga nzambe oza na problème na mobali no azape mosali na nzambe ozu yango na on a réseaux sociaux batutu batala moi si mabe pour une femme sage bâtit sa maison mobile pas robeto moi dembata moi 3 mbata et l'équipe na cadre bolingo a robeto on a 22h to na 21h to na 19h au monde na 23h boyoka na no pe likola mbetu bozonga no pe na mourir papa limbisanga mama limbisanga bo continuer kaya koyaka na makamu na réseaux sociaux to lembi crédibilité ya basali na nzambe na Congo basali na nzambe ba sous na valeur te et paix à son âme na moi si ya frère moi si ya frère Matou Samuel pardon ou a outé gotika biso donc il est pas bandara na ba géo il est pas na ba géo Matou Samuel alinga bomanga boye paix à son âme et moli moné pe manakimia et peigner la zone c'est sous marambo et ba ke Mike Kalambai aza mosal na nzambe ou a télémaka liboso abatu puis banze mona édifiera batu trop yana mutu mswaza na problème oki nzembo ya Mike Kalambai nzamba sali pe grâce et biso ba congolais to bossa na trop eza na batu mususu bazo finga pe frère Mike Kalambai na ba réseaux sociaux o pe ba yoka nzemba nzembo na édifier pe bango et lycée mo loba mokonzi ya mboka liaka ni ya malito imorote donc faut yoka koto oyoki pe koto et pour le moment ezalaka peniel ezalaka ye ezalaka peniel pour soko koti na Facebook awa ezaya kuinda donc ezaya kuinda Angelica Madeleine pe koto a tromboki franchement yango boza batu to banyama to komi wapi s'il vous plaît moi ça moi si apesa ravi soko pesi bolingo na limité bokoma na niveau oyo bandi de boula sans cœur bobala te yango Angelica Madeleine Madeleine dosé Angelica Madeleine madame Kindumbe zobo mama bala maman na ngai donc batu tout batu msuba contre Mike Kalambai bamsuba contre Peniel yoka tata ndoki abi na Belgique balongoli na Belgique ba congolais ba boyi ba cédé Mike Kalambai
bobi tata na mukolo buzoba to asala page ye mutati yango tata mwa mukolo wana ye mutati yango. Je suis Peniel ma chérie. Hey Patrick Igor. Eza ko inda kadima. Je suis Peniel, c'est le scram, je suis Peniel. Ah là 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 là. Je suis Mike Kalambay. Merci beaucoup à tout le monde à travers le monde. Et ça qui juste analyse par rapport à couple Mike Kalambay. Parce que autrement dans les réseaux sociaux. Et Congolais Azorali Kambuta Zui. Allo Moïse. Ozanandaku Penela Bominga. Yoga Moïse. Moïse Azate Abimi atiki téléphone mais ça Moïse mbi et moi yambi. Congolais Azorali Kambuta Bandoki. Congolais Azorali Kambuta. Congolais. Facebook, merci beaucoup Naya Blaise Nteka les Bogards de Strutugar, Maïsa de Breda, Mireille Momene, merci beaucoup na chez la Vita, Soleil Mavambo, Yogu Babeta na bango yote. Et merci encore une fois na bandeko tout botala rabiso. Merci beaucoup na bandeko tout bolinga rabiso, merci beaucoup na comité Clay na Amsterdam place aux Otalanga. Merci beaucoup na mon général Gabi Katumbai balobi lingwala bolingo bundes ya mama Claudine Katumbai. Merci beaucoup na batu tout bolinga rabiso. Quant à moi et Torobo Sanate Karine Lelo donc Karine Lelo place aux Otalanga. Beaucoup de bonnes choses à toi et quant à moi je vous